Bozo fêté 7 ans. Il y a qui le conçu en moteur. Il faut mon ninga salika 5 ans. Il passe juste à 50 000. Ça 50 000. Ti, bah 0. Détaillé, bah 0 moro. Donc il bolingi car bossa la motema. Bon le la moninga sali bongo. Il se veut ça. Alors si quoi il y a au bout de 50 000 ans n'engeni. Ils allaient cacher bah ça on a banque. Voilà. Très bien. Moutoni on a victoire au est caché une a victoire ça a caché la victoire. Ils appellent banque reconnue. Banque ils sont au tétembe. Oza munoko mulai munoko choli. OK, oza munoko choli munoko mulai. Oza na sima ko kosa ko sabala sa sima na yo. Mais kende na banque. Voilà. Très bien. Est-ce que madame Sina Bissalou, il était pris l'argent de 150 000 par Nino? Oui, il a payé l'argent de 150 000 par Rabat. Malgré bandeko mususu bazoya kolobake, Davina a poids. Milliardaire. Davina a poids. Oh, alandi chèque. Oh, bah, pesa qui sert na biso sila. Bon, on va dans la binoté. Ya. Bino, on s'en a rapport à balandi bino. Nana, on peut landa. Bon, comme il s'appelle, dit, bon, ça va. Davina, le roi landi sila. Kasi, sila, c'est adversaire à Davina. Bon, comme il s'aide. Bino, comme ça, sila, adversaire, na tunyo, ba, no, amike, ba, na théâtre. Bozo zangi saye, bozo zangi se kibomoto, bozo zangi saye, nakolo banini honneur. Ofi balisu. Tu fais une année, tu fais 5 ans, tu fais 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu fais 5 ans à la 4 ans. Au moins, on a fait 5 ans, il faut bien que tu bateau. Le bateau, lati, le bataille, au fait, au lobby, bateau, tu as la fiche. Balati ba chapeau mo jeune boye ko ta ofede ba mo balabala o fait ofede Ibutu est-ce que batu ba ke Ibutu ezana batu batala Ibutu na batterie Ibutu abandi théâtre kala ngana ye na télé nga bandi théâtre na 97 mais na kuti déjà Ibutu le kana télé et puis télévision ya groupe nini na kuti déjà Ibutu. Tout ça, parce que mon thème, c'est comme si on dirait qu'on a créé un espace, on peut espace, il bouton va na kiti pour aya ko humilier madame Belleville. To aya ko kiti ça y il boutou. Oyebi bien chéri papa kulu ta famille bota. Il boutou yoza mutu oya ko va na kiti na âge na yo. Théâtre oyo lelo outi banda 1900 vient à biso Tsakala. Outi banda 1900 mètres paille. Y'a un na vie so ko échoué. Y'a un balo nga chéri yo po banda kalo nga na échoué te. Moi nga na échoué te, moi chéri. Na échoué le quoi ba ibutu te. Ibutu ça échoué na théâtre. Et d'abord ce qui est super acteur, je mets quiconque à défi. Ce qui est super acteur, il est joué en danger, Belleville mouté mamabe, Belleville a ma film été. Depuis à Keipaya, dès qu'on a bis aussi là, à Tchède, il y a combien de films? À Tchède, il y a combien de films? Il a joué ma film Nini. Zuma, oyoki. Tendresse, ingrate.
Oyoki. Mais je pense que Mukolo sert na biso sila osala trophée. Ozanga maloba koloba. Oloba peke ceux qui naza lelo za naza pour gérer yo tendresse. Yagola otinanga na ke la 10e épisode ya sila nenga bwaki yo. Oyoki libangeleki aussi la bwaka yo. Omoni honneur. Dona muninga na binote. Gentil kozala kaka na famille bota. Ngaye famille bota boza wapi votre papa Kulutu ya famille bota yeyo aye. Merci beaucoup na bino tout bozolanda biso partout dans le monde entier. Merci beaucoup na ba famille bota nyonso oboza dans le monde entier, vraiment. Merci beaucoup na ba famille bota oyo bo komela kanga oyo bo pesa nga ba conseil. En tout cas nazo porter bino na mutema ba maman ba papa. Merci beaucoup na bino tozo sala musala parce que biso faut tout ça la ka ser na biso musala parce que azo sala musala zo mo na miso bato. Qui a dit que tige kokweya, qui a dit que tige kokatana, qui a dit que famille bota bazana impact te bazana idéologie te. Famille bota tozana impact to wana idéologie. Ko buka na te zolozine vanda pa na biso zolozina betuni ba ou différence yena. Voilà, merci beaucoup na bino nyo soto lelo ko na kolobela plus ba sujet o ezali nazo sala analyse sur ba trophée Oyo Bellevue TV et Pessi Baptiste. Ezali première édition à complicité na Family Bota TikTok. Family Bota TikTok, bravo. Bravo, mais tous à contact mingi. Family Bota TikTok. Tous à contact mingi bisona bato presse entre Family Bota et TikTok. En tout cas, c'est génial. Félicitations à vous. Bolaxi lelo yoke. Ba fan bazalaka neboé. Ba fan ba kena créer ba faux quantité pour ba finga bana batu ba sala musala ba ona ba théâtre. Otie perike mabe. Otie kutu rouge à lèvres na bien té. Mais olé ba fan bo sala eloko moko ya boé. Félicitations à vous. Family Bota TikTok. Allez. Tobandina nuna illustration ya Régie Otielanga illustration ya fête. Image ya fête ninga ezalaki wana na fête ité bon, eza fête. Remise à ba trophée o ba pesa ki ba artiste. Eza initiative moko ya kitoko ba récompenser, ba encourager ba artiste oyo ba prestaka na Bellard Production, na Bellevue TV ou na Candy Star. Na ba Côte d'Ivoire ezalaka nango, na ba Gabon ezalaka nango, na Congo Brazzaville ezalaka nango, na Cameroun ezalaka. Ba initiative a boye fo salamaka. Lelo soki bandeko na biso ya ngambu basali yango tokoloba te ke balandi biso, non. Ba kopiaka kaka ya malamu. Mage bango kuna ba langage na bango ezalaka bolandi biso. Bolandi biso. Ba langage wana eza ba faux langage. Lelo Madame Bellevue amonani ke mutu moko na miso batu nyonso. Azali artiste oyo azali aimé. C'est pas facile ba louer sali ya modèle onga na monaki wana. C'est pas facile organisation eleka ndenge leka ki wana. Parce que nga naza muta buka mona buka kukila en tout cas oyo eleka ki wana. En tout cas l'ambiance ezaki kitoko et artiste nyo surtout à se retrouver qui et bon moni ba artiste bazu ba trophée na bango et sali ke ba légende minene pe ya théâtre ba ye ko pesa bandeko na bango ba trophée et sala ki bien ezali initiative moko ya bien Family Bota TikTok ndenge tobandi na première édition boye tokende nango
tomonaki bandeko mosusu etouche bango banda na banda carrière nano nazwa trophée te mais ezali trophée moko ya korécompense nango ya koencourage moto azosala mosala c'est pas facile tomonaki bandeko na biso bavini tomonaki bandeko na biso décor ilonga manga azalaki na sali te azalaki empêché azwi trophée tomoni mari azwi trophée barelève oyo alobi bakoremplaçaka madame Bellevie et tomoni Karine Yamado azwi trophée. En tout cas l'ambiance c'était bien batu bamoni mwana na mwana obi président Lomé avandi na cérémonie wana toye lelo ko nakolobela plus ba sujet oyo ezali nazo sala analyse sur ba trophée oyo Bellevie TV epesi ba artiste ezali première édition à complicité na Family Bota TikTok. Family Bota TikTok, bravo. Bravo, mais tous à contact mingi. Family Bota TikTok. Tous à contact mingi. Bisona bato presse. Entre Family Bota et TikTok. En tout cas, c'est génial. Félicitations à vous. Bolaxi lelo yoke. Ba fan bazala neboé. Ba fan ba kena créer ba faux quantité. Pour ma fille rabana batu ba sala musala ba ba théâtre otie perike mabe otie kutu rouge à lèvres na bien té mais olé ba fan bo sala eloko moko ya boye. Félicitations à vous Family Bota TikTok. Allez to bandina nuna illustration ya Régie otie langa illustration ya fête image ya fête ninga ezalaki wana na fête ité bon, ils ont fait remise à ba trophée au ba pesa ki ba artiste. Eza initiative moko ya kitoko ba récompenser, ba encourager ba artiste oyo ba prestaka na Bellard Production, na Bellevie TV ou na Candy Star. Na ba Côte d'Ivoire ezalaka nango, na ba Gabon ezalaka nango, na Congo Brazzaville ezalaka nango, na Cameroun ezalaka. Ba initiative abo efo salamaka lelo soki bandeko na biso ya ngambu basali yango tokoloba te ke balandi biso non bakopiaka kaka ya malamu mage bango kuna balangage na bango ezalaka bolandi biso balangage wana eza ba faux langage lelo Madame Bellevie amonani ke mutu moko na miso batu nyonso azali artiste oyo azali aimé. C'est pas facile ba louer sali ya modèle onga na monaki wana. C'est pas facile organisation le ka nenge le ka ki wana. Parce que ngana za muta buka mona buka kukila En tout cas oyo le ka ki wana. En tout cas l'ambiance ezaki kitoko et artiste nyo surtout à se retrouver qui et bon moni ba artiste bazu ba trophée na bango et sali ke ba légende minene pe ya théâtre ba ye ko pesa bandeko na bango ba trophée et sala ki bien et sali initiative moko ya bien Family Bota TikTok ndenge to bandi na première édition boye tokende nango tomonaki bandeko mosusu etouche bango banda na banda carrière nano nazwa trophée te mais ezali trophée moko ya korécompense nango ya koencourage moto azosala mosala c'est pas facile tomonaki bandeko na biso bavini tomonaki bandeko na biso décor ilonga manga azalaki na sali te azalaki empêché azwi trophée tomoni mari azwi trophée barelève oyo alobi bakoremplaçaka madame Bellevie et tomoni Karine Yamado azwi trophée. En tout cas l'ambiance c'était bien batu bamoni mwana na mwana obi président Lomé avandi na cérémonie wana. En tout cas président Lomé ngai nazalaki pa ya modé mais ya modé anabetelanga lisolo so na tuni na théâtre bangaka nani anebisangaka ki na bangaka président Lomé so na tuni po na nini abi papa mutabimisa ba star bongo. Voilà. Donc en quelque sorte
artiste comédien nyonso tout aki olobana ke na uta groupe Simba parce que eza école ezali ko minimiser ba groupe auto uta te parce que soko tali na cérémonie wana na pesi décor raison bana président Lomé Belé la plupart basali makambu oyo d'abord trophée Bellevue TV moi na président Lomé batu o baye kozwa ngo pe misusu bana président décor ilonga moi na président Lomé to mona ki pende ko na biso dingizwayo a immortaliser groupe na Sinark ingratitude na mokili ezalati et papa na papa azwaki honneur na ye na trophée wana sikoyo yango moni babiso yo soki quand tolobaka totiaka bambanga na ba TV botika biso totiaka bambanga Zuma kova na cérémonie mo boye munene lokola wana mwana ebi alobake si je suis aujourd'hui naza pona Zuma cérémonie elekaki wana Zuma yagola yo mto benganga si la boaki yo na émission tali banga eleki mabanga ono surtout si la boaka bino s'il vous plaît pena si la boaka bino ayemba bino tala libanga oyo honneur oyo eleki bino nyonso na ba tendresse bino tout wana des idiots et des idiotes o bosaka pas si la bota libanga eleki ya bino yango. Bonsoir. Merci beaucoup. Ce Lazaro Nazanero, je suis fait au vélo. J'ai eu une raison. Qui est comme ça, Zuma oyoki tendresse ingrate oyoki mais je pense que mukolo ser na biso sila osala trophée ozanga maloba koloba okoloba peke soki naza lelo eza naza mpona géri yo tendresse yagola otindanga nake otala 10e épisode ya sila ndenge abwaki yo oyoki libanga eleki oyo sila abwaka yo omoni honneur donc na moninga na bino te et puis ngana bimisa bana mais à ce moment performance na ye eleki ya bana nyonso tu na bimisa à ce moment mutu ana scène trop ezaye ba baby donja bazali na théâtre mais performance na minute c'est Karine Amado c'est ma fierté botika ngana dondo nango bobe elengi ngana okai na salle elengi ngana yokaki na salle oyo bino bazuma oyo boya na théâtre boya ko sala eloko te na ba comédie misusu bokoma va na TV ba mayonnaise ba dudu soupu est-ce que honneur bino bokozwa ngo bozana honneur bino bokozwa boana honneur mo bozwa te mwana tele maboye aloba ke soki na sala lelo na za la reconnaissance oyo pe ko loba nete oui mais na mitema batu bayebi mais avouer yango bozata na mwana bongo ozomona no yango mo ti bomona ngana cha mbanga na TV ko botinga ngana cha mbanga tous les idiots na ba idiots ba yaka ko bambrier théâtre Zuma ye mono ba bimisa yete abimate tendresse na bimisa ye ingrate dans la cérémonie aboué donc félicitations na famille bota TikTok en tout cas pena esalinga kitoko moko ba trophée oyo je crois bien ça en 2024
2025 eya 2026 eya ba trophée wana eya ba pesaka parce que ezali manière o bazo encourager nango ba artiste ba bimaka pe msu baza batu omona msusu azana mbongo ya transporter ake tournage à prester mais récompense nango ezaka frais de régie o mama Bellevue apesaka te ba trophée oyo yango moni likanisi oyo famille bota il faut to encourager ngo likanisi ya famille bota TikTok faut to encourager ngo famille bota TikTok ndenge bazwaki likanisi oyo et puis na biso presse tozalaki wana en tout cas presse na biso eza presse moko presse amatalana te eza pe presse moko boye te ya baimpoli te bomoni ndenge cérémonie eleki malgré bandeko mosusu bazoya koloba ke Davina apwa milliardaire Davina apwa o alandi chèque o bapesaki sere na biso sila bokovanda na bino te yaya bino bozalaka mpona koloba balandi bino nani yango mpe na kolanda bokomisa mpe adi bon ça va Davina loko alandi sila kasi sila aza adversaire ya Davina bokomisa ye te bino bokomisaka sila adversaire na ye bato nyo bano ya mike baye na théâtre bozozangisa ye bozozangisa kibomoto bozozangisa ye na koloba nini honneur bokofi balisu voilà faites en tout cas to festoyaki bien mutu na mutu azo se respecter place avandaki feti na biso omona te ke président groupe WhatsApp bake na chroniqueuse bake obeta magoda omoni te ko sale étouffement te en tout cas c'est du professionnalisme hein, c'est nous chez nous vraiment c'est du professionnalisme voilà wana ezalaki analyse na baye na osala lelo pona feti na biso pona ya trophée na biso wana en tout cas nalo et puis tala ndenge na bwaka maki bazoyeka sur mesure ambati tobombaka nzoto. Merci beaucoup à mon petit frère Gloire Maya. Merci beaucoup na Clarisse Plasma, merci beaucoup na Rite Darling Love. Merci beaucoup. Alors, tu es la deuxième partie. Deuxième partie, c'est la famille Bota. Au moni o esalamaki ya ba trophée, ezali match d'entraînement ya le 29. Ngaye. O esalami ya ba trophée, ba tebele ba otuna faites yango nde yango te, yango za na showbiz. Wana eza match d'entraînement. Bilamba pe tolataki kuna, eza pe ka match d'entraînement. Wana eza match d'entraînement. To pesi bino ka goût. To laksi bino ka ke betu ni baou différence yena. Chez nous professionnalisme, organisation, professionnalisme. Bon souffrir. Donc le 29 mars na showbiz ndeza sombele suka bimbele mama na likambu. Yaya ba bete la oli solo te. Po ya trophée wana pamba. O ngana moni. Ya trophée wana kaka. O ngana moni te. Et puis botale ba légende le roi Papa Masumu vient Alpha. Papa Lomé na pointe. Et tala bosani vient nga Serge Mwembo. Azui trophée ba tebele bo na trophée nini? Azui trophée ya fidélité. Bon monde ça les ganga qui hein. A méritant fidélité pe mena belle vie, loyauté. Fidélité. Et quand tu rappelles à bon moya mutu, oh pena sa fidèle nanga, oh pena ta mbonge, ata yeboe, a boujarate. Azui trophée à fidélité. Donc, showbiz, le 29 mars, ça va barder. Les jaloux vont mourir. Les jaloux vont maigrir. Les jaloux, barokota madoussou.
Parce que biso chez biso, l'impossible n'est pas famille Libota. L'impossible n'est pas Madame Belleville. Donc, yo muto sombi billet na o déjà. Sombe la pe muninga za la témoin. Bobe tene li solo. Billet zote kama na bel campus. Ba billet za wana $10, $30 VIP. Billet zote kama na église ya ser na biso Lor Mbongo. Ba billet zote kama kuna famille Bota. Tozaka partout, tozaka pe belé. Showbiz wana toko buka yango. Et le bilan Madame Belleville moi alobaki na soirée ba trophée wana. Showbiz wana toko buka yango. Ba comédien batala ka showbiz na musiko ni pas paso girafe azo kengela pape na Vatican. Siko Belleville kandi to ke showbiz toko buka yemo déjà lobi yango ngate. Madame Belleville bi showbiz wana toko buka yango. Toko buka yango. Alors, siko yosko o rataka nyoso kaka, yo rataka nyoso. Combat lina foreman, to rata. Francophonie pe, o rata. Showbiz à Madame Belleville pour rater. Et m'a dit maman, somba billet, première barre, deuxième barre, somba billet. Somba billet, première barre, deuxième barre. Showbiz. Et aux assommes. Voilà. Parti à Souka. Il y a émission d'abissement parce que nana moi ba fatigue. Pour marambeleke belé. Biso la famille Bota, musala na musala. En tout cas, vous excusez-moi pour la grippe. Parti à Souka na yo lo baboué. Tout en vidéo oyo. Po tolobe na lobe la. Toleka. Régie. Rogeline Kabouala. Boira image. Tu fais une année, tu fais 5 ans, tu fais 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu fais 5, 16 ans la carte. Au moins, on a fait 5 ans, il faut bien que tu bateau. Le bateau, Au lobby? Bateau, tu as la fiche. Balati ba chapeau mo jeune boye ko ta ofede ba mu bala bala o fait na biso fait na biso o ta ofede parce que o ofede te ta bien ta bien ngabi o yande o bango bato ba lati se mo ba chapeau torsi ba biso ba torsi ni ba chapeau ofede ngabi ba zo ça la prince tout ba tout stade de Martyr pour stade de Martyr ko to moi pour stade de Martyr ba arena mo ba ça là ba ça ba tout ba to arena bango yote. Oh, tu vas monter, il faut tout à bien, il y a une chose à bien. Oh, mais moi, tu n'as rien à manger. Tu as un téléphone à bien. Mais on fait des deux, on fait des deux. Vraiment. Vous avez fêté 7 ans. Il y a qui le conçu en montant, il faut mon ninga salika. 5 ans. Il passe juste à 50 000. Ça, 50 000. Ti, bah 0. Détaillé, bah 0 moro. Donc il bolingi car bossa la monter mabe bol logo la muninga sali bongo biso to sala alors sikoyo yo ko boya 50 000 na ndenge nini ils allaient cacher ba sala na banque voilà très bien mutuni on a victoire o eta cacher une maison na victoire sala cacher ndenge na victoire ils appellent banque reconnue banque yo soko tetembe oza munoko mulai munoko chodi oza munoko chodi munoko mulai oza na sima ko kosa ko sabala sima na yo mais kende na banque voilà. Très bien. Est-ce que Madame Sila Bissalou, il était pris l'argent de 150 000 par Nino? Oui, il a payé l'argent de 150 000 par Rabat. Voilà, famille Bota. Je crois bien bomoni na vidéo oyo, régime tike na nga vidéo o. Ibutu, Jampi, na bengi yo. Ces derniers temps, n'a un message non ébélé. Ba fanatique ba benganga, ba misu ba famille Bota, ba misu ba famille Bota te. Ba misu pe baza ba baku conscient ba benganga. Jampi Ibutu. Est-ce que batu ba eba ke Ibutu malgré âge na e o azanango? Parce que Ibutu na nenga âge. Je crois que Ibutu a mukolo ya Madame Belleville. Le peut-être biso va théâtre to nga okata ba date to saila ngo BBL.
Mais parce que, si tu landeli bien, Ibutu aza mukolo ya Madame Belleville. Oui, Ibutu. Aza série 7, mais à cause de la série 7, moi, balikolo, Ibutu. Ibutu, est-ce que tu vas dire Ibutu? Et ça, na batu batala Ibutu na batterie. Ibutu a bandi théâtre kala, nga na ye na télé. Nga bandi théâtre na 97, mais na kouti déjà Ibutu aleka na télé. Et puis télévision ya groupe nini, na kouti déjà Ibutu. To sola moi muke lelo. Parce que mouté mabe o bandinga ba obimisa bandeko ba obimisa lelo. C'est comme si on dirait to linga to créer là un espace, to pesa un espace mo boye. Ibutu ya va na kiti. Po aya ko humilier Madame Belleville. To aya ko kiti ça y est, Ibutu. Oyebi bien chéri papa kuluta famille bota. Je crois bien aux autres la émission na makasta linga o toucher ote. Et puis na yé posa moi mobali yango na yé. Ibutu zala mobali. Soki Ibutu lelo yo vana na kiti polo bena Madame Belleville boy. Nzamba lola. Le karma existe. Ibutu lelo na olobango. Ibutu yo vanda pendant combien de mois maman ya famille bota poto ba foute la kondako. Na moment que non sabso soni o que na ko leka na chaîne mo boye po yo Ibutu ole la ke naza na ndako te nazo luka garantie. Mais batu ayebi yo ba benga ko famille bota. Combien de mbongo o mwana mwasa batu Belleville pesi yo Ibutu. Soko suika mbongo osaka na mungando no mo boye o memaki bokenzela ba Congo. Otiki mwasi no mama pasa na ndako. Pourquoi boyo la sa mutema mabe boye? Na ebite Belleville o bolinga ke bando skwela bino tina ba na ba sous-vêtements. Apesi bino mbongo bando skwela bino ba sous-vêtements aya lambeli bino bekoma. Ibutu yoza mutu oya kwa ko na kiti na âge na yo. Théâtre oyo lelo outi banda 1900 vient na biso tsakala. Outi banda 1900 mètres paille. Yango moni na vie soko yo échoué. Yango batu baloba nga chéri yo po banda kalo banga na échoué te. Moi nga na échoué te, moi chéri. Na échoué lo kwa ba Ibutu te. Ibutu asa échoué na théâtre. Et d'abord, ce qui Ibutu asa super acteur, je mets quiconque à défi. Ce qui Ibutu asa super acteur, Ibutu joue en danger, Belleville mutema mabe, Belleville o tient ma film était. Depuis à Keipaya, ndeko na biso sila. Atie de yana combien de films? Atie de yana combien de films? Ibutu a joué ma film nini? Oye laksi mutema mabe ya Belleville. Wapi yango? A film yango eza wapi? Pour moi, ke ba Ibutu baza batu moko créativité za lisusu te. A répétaka te, alala na kwiti, aye tournage na kwiti, création ezate. Ale mutu aboye le kana TV aye koloba ke aya ndima abima ko fingela Belleville batu, me ba cheke na ba film te. Nanya tinda ki o fingela Belleville batu. Ba biso yo kutu na lekio na ba pete. Batinda nga na finga batute. Boga yo li papa ki tsaka lingomba Ibutu. Ibutu za quand même na minimum ya respect. Omoni yango zo mona bozo kutana ba maladi moko boye, bozo kutana ba makambo moko boye. Po boza na reconnaissance te. Le karma existe. Mutu oya sunga yo. Soko sali mabe, loba nzambe azala nzambe asa injuste. Mais soki nzambe asa juste. Okutana kana likamo ya mabe. Ba fani ya bato ya Belleville a construit carrière na ina pasi. Ya kokene ina, ya kokene ya ko zoma yelo azana ngolelo. Mais Ibutu ba fani na eba tinela Ibutu ba mbongo ya kofuta ndako. Mais Ibutu lelo azofa na kiti polo bake ba latisi batu régime bozo kiselanga nanu. Bozo kiselanga nanu. Affiche ya événement na biso s'il vous plaît. On doit éduquer des impolis, on doit éduquer des idiots dans ma makambo, s'il vous plaît. Parce que ba Ibutu ba ya salana, c'est comme si normalement on dirait ça malade. Voilà, affiche yango.
Ibutu aleki na émission alobi balatisi bato lokwa bato ba OVD. Ibutu omoni que classe les deux important. Ndindo, une menace a été détectée. Classe a tout tangi ya mingité, mais à niveau mon est important. Et puis Ibutu, laisse-moi te dire que vraiment classe est important Ibutu. Donc, yo ebite nenge yo Ibutu. Yo ebite ke nenge balati si batu boye. Eza na signification nango. Signification nango ezali. Yo yebi yango te. Donc, lokola, ozono vina o bonzango na masanga. Obitiki ovana na plateau. Oyaka oloba makambo ozoloba na mona ko koma pena chi jingi tatakana. S'il vous plaît. Trop c'est trop. Ibutu oyo komo like ça. Atana nga yo na manda ko kipe ote ba bilobela no loba na be mission wana. Mais cette fois-ci, ça n'est de trop. Yo kani so yo va na plateau lobike. Belvi kandi alati si bateau lokwa bataba onatra. Nde opesi bango kanda basilike la belle vie. Mais pour ça mayele était na art, obite que accoutrement surtout na art ezalaka na signification. Ya o moni bino babi ba Ibutu oyo, bokomi na batamo wala ba théâtre, bokale. O kokali susute. Jouez pas si la totale yo. Ba peso film 1 2 3 4 5 balandisio. Nenge balandisa ka bada costa kuna, nenge balandisa ba gesho kuna, nenge velia. Oh yo tchela mutema mabeli yanza leki on joué. Velia leki on joué. Ibutu lelo ça sans création. Preuve no solo bake balatisi bango on dirait batu ya onatra. Et ceux qui batu ya ni. Et ça dans sens te. Si on a pas na nesko solo babongo, o mona sko ke oyeko kitisa madame Belvi. Yo Ibutu ezanga ke pene comme on l'a na bureau à Belvite. Yo Ibutu. Parmi bino bato bokena bokena ko fukama. Boza parmi babatu oyo, bo bana pesa biso soni. Soki bo moni eboye, bozo la sanzala na bino. Yango moni mutu soka za bisenga senga, aza vrai te pa ya mutu. Soko moni ka oza na camarade mo boye. To mutu mo boye, bisenga senga tout le temps pa na yo. Aza vrai te. Batu ya bisenga senga, bazaka biloba loba. Bazaka facile à manipuler. Lokola ba Ibutu. C'est pas normal. Et puis on va na kiti, moi na mobali, oza pe na moi sinon na ndaku, oyo ko critiquer robe ya madame Belvia Lati. Mais il faut être malade, il faut être con. Faut zaka lokwa, ezaka yo Ibutu pour ça makambo. Donc, on commence à vivre, bah y a mis une émission, bah paye sur moi $20 bar. Flamingo na mungano no kendaka naye. Kolinga te na boy so na mwasi na ndako ya Ibutu. Ke bananga na kotanga koma likangu no o zalaka zo nyokola nango mwana mwasi batata na ndaku. Na bana ale yoke na kosala ka bambias ya komelaka masanga na mungano no tambola naye. Tala mutu alala na barba wala mseba rekanga mi la muka ke okeno kolala na ndako. Ah ozolo baboye. Ah ozolo baboye. Ozana nu bien. Ah ozolo baboye. Et puis na bino batu botala ndenge Ibutu aso yaka na plateau pona ye asala apesa sila nini esengo a Emilie Belvi. Mais tanga kokwela likambu Ibutu kanisa mbondo. Mbondo yaka pona ko Emilie madame Belvi. Mais abela cotisation pas sila pas bato sila tilelo. Na ebite so ekoma na niveau nini kanyote ekoma na niveau nini. Na souhaité te ke yo Ibutu bela. Mais Ibutu na tuni yo est-ce que ba traitement zozo ya masango zo mela sans kolia alcool e kote belé na nzoto. Ozo ko va na émission elengyo crachele madame Belvi. Et puis français ozo benga sila ile. Moi c'est bala ile. Ozo ko critiquer roba Belvi, o lati na no elo mo bosoki na moi makaso ke ko lata babenga oni no bano bazolata bazo bombaka ba mitu. Ok, on l'a te la maman bozo concordé te na moi,
mais on soit critiquer robe belle vie. On dit que internet est possible pour notre opportunité. Et ça passe. Ibutu yo loba belle vie sala o mabe. Soki belle vie sala o mabe te. Na koya na plateau oyo, ba futa ko $20, $30, oyo ko humilier belle vie. Le karma existe. Mais yo continue kaka. Ngai ne na ko s'en charger na yo. Lokola yo lo ba ke osala munoko, o finga batu. En tout cas ibutu to finga na pena bien. Mais yeba ngo na mosi na ndako ako yeba oyo ke na osala na mosi na makangu mo bokeba Congo moko okiko na ba flamingo ekota ka bibinte kwa pona okima ndako no ozwi mongo lolia na libota na yo. Tala mutu momba tobima eza passe mwana beta na bakuna lisolongo ezate. Mutu momba soka zwika mbongo bute ya masangezo bete nda te ya mwasa mungano nezo bete nda nde mutu abwaso ava na plateau aya ko crachele madame Belleville boa ba ndoki boko omoni bino boko kufa kana mitambu na bino moko boko kufa omoni mutema beso ke l'équipe bino emati boko sa ba crise. Voilà, merci beaucoup na bino tout bolandi papa Kulutu na bino famille bota on doit recadrer des antivaleurs comme des Ibutu. On doit recadrer des antivaleurs comme des moutons baza tout autour ici là. Merci beaucoup Nabino tout. To continuer qu'on a film Nabiso pote, je crois bien 13e épisode de Zoko Talelo, film Asika déjà, régie pardon, dans aussi ça déjà boté dans affiche film Asika, mon aîné. 5e film il y a 2025. Mon aîné. 5e film il y a 2025. 5e film. Est-ce que vous avez dit Ibutu aya lati kagoul na moi makasi na émission abanoya ko crachele. Donc ça passe. Partagez émission, likez, commentez et kosala sukaina na pesimbote na États-Unis famille bota pesimbote belé na grand prêtre Alino Soba depuis États-Unis famille boto wapi na mère Tina bambote na bino ebele. Je confirme avec force la maman chérie à moi si base à famille bota à Londres. Je confirme avec force maman José Lusadisou et ngaye maman Sylvine Jolie Okila Lokondo maman Sylvine Jolie, sans oublier maman Aminata Tulomba, maman Fifi Makuta depuis États-Unis, famille Libota toujours, Mamie Tandina de Belgique et Bibiche Kandea, mama ni mama, famille Libota, il y a Angola, na Popular, Wana, na Luanda, na Mosquée, Oalinga Kende, à s'intégrer na famille Libota, Miette Chege ex danseuse na mission na Pointe. Donc, Bibiche Kandea, Biévier et puis DG Zali, et sans oublier famille Liboto, partout vraiment, na Pessimino Bambote, ebele. Quant à moi, tout le monde dans la prochaine occasion, ceux qui ne sont pas zongité, tout la qui s'abango toujours que baza bato na soloka et que tira musoni, mais tout n'est pas différencié. Bye bye.